ba petit ba ken piana ba petit mususwana ba pesa ba mbongo pour ba déformer information ba déformer makamune ngezaleli lelo yo na yo ke lobi lo mona na sommaire na yo ken piana porté disparu biloba loba bilialia ken piana pour na $50 $100 tala lelo me fini comme ya danger. Tant mutumo a vendu na groupe ya batunet ba ken piana et tant d'autres personnes ba vendre pour que va salir comme ya prophète des nations de Nil sina Peniel nga au mutumo ça la défenseur ya ba bonne valeur il faut na telemela yango. Oh c'est plané ken piana a porté disparu. Mais Pascal Loba biloba loba. Net si soy comment so tiak pour nga na bien monter. Anani. Asalani. Azar artiste. Artiste. Avec un orchestre ça. Mais pourquoi il y a autre Denis les Sika Kozo côté là que quelqu'un peut encore manquer Denis les si jamais. Mais conduite il y a Denis les si quoi tu au teka mupenya à côté ka nous on a preuve na mi kota wana na terrain wana. Ken piana yamba déjà ba manquer prophète des nations Denis les ba respect. Tandis que Ken piana sala na chaîne na ye Ken piana Denis les si a pesa i makambo mokile yebi. Orosika batuna suspense un mot pour laquelle piana porté disparu. Porté disparu à subir oye à Lonaki. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yana idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga la santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Mais nous on a besoin malin, ok? On a besoin parce que on a besoin malin pour qu'un Canada porter disparu. Et lobby, le salaire du péché c'est la mort. On s'en point. Le salaire ya mafinga c'est l'arrestation. Yo linga kena za la condamné. Pour afinga qui? On est pour ma finga qui. Et ça intoxication. Kaka na lisolo ya vidéo ya Peniel parce que vidéo na zaki na téléphone à Peniel. Et ça vidéo ya ni. Ya mutakala non bomona ki ba sapte. Est-ce que ngana za chroniqueur ya pornographie? Est-ce que Ken Piana pe o bazol nga balandela za chroniqueur ya pornographie? Amikoti saki monte na solima ba vidéo ngote. Pour na za chroniqueur ya musique. Wana za musique te. On s'en point de temps amikoti saki déjà c'est la chroniqueur ya ba pornographie. Ye kaka. Tout le monde va conseiller maintenant ba Côte d'Ivoire wana ba chaise vide. On comprend, tout le monde va chaise vide dans Côte d'Ivoire. Il faut le bien concert privé. Il faut le bien. Il faut le bien parce que il faut dans un côté compété bakali. Concert privé. Concert privé à tabo à 4 et à privé. Banaki, bana poto bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi. Tala esika ya kovanda yango yo. Flotte Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye ezali kambote kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya
pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po ata mikate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, joli kabelo CPI. Nyonso. Pepele netikaka na film. Na mati yango grâce ya l'artiste le plus suspect. L'artiste le plus influent. L'artiste qui fait peur, qui fait parler les autres artistes qui ne les sont pas artistes dans le vrai sens du mot. Inosbi. Eza ba artiste misusu oba malita be ba chroniquer ba jet privé bazali le roi Ken Pierre Magizé me fallait pour pas matisse jet privé dans l'hôtel déjà Ken a vendu un hôtel ni ngas qu'on a vendu na Hilton Hotel tout na hôtel na ba américain tout na ba tout ba histoire ya hôtel ou on 5 étoiles. Est-ce que vous allez reconnaître rumeur de circuler que Nzadi a mortel 06 il fallait tika anega na ba maxi single même pas 2 semaines il a sorti un album. Bah déplacement déjà est bandit. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien J'ai des mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Bonne année Nabino pour la nouvelle an il y a 2022. Merci pour la fidélité et confiance.
oyo bopesaki na chaîne Nabino film na film pe pa Peggy Titan le parallèle. Un grand merci à vous. Na repesa pe ba bonne année nanga na Angèle Moussaïli Magizembe, bonne année nanga na couple idéal Karine Nzolo le Motema Liberté Closet et pourquoi pas aussi na Karine Biasaka Motema ya Raoul Liton depuis Paris. Un grand merci aussi. Bonne année na Jolili Atal en chair et annonce oyo vraiment à soutenir mingi Peggy Titan le parallèle. Bobi qui est tozana ba nouvelle et belle surtout actualité sur internet déjà disparition à Ken Piana Magizembe. Oh déjà tout bazo comprendre était na internet par rapport il y a affaire il y a Peniel. Je pense que Bobi déjà disparition il y a artiste comédien o akufaki na noyade na Mwanda et puis si pas si vraiment donc to lapé le long Prince Bakali oyo bazo bengaye journaliste à jet privé. Prince Bakali a outil tourné na artiste musicien Inos B. Nga Peggy Titan le parallèle boyebi ki nazara une église au milieu du village donc merci beaucoup na équipe ozo ko accompagner nga merci na Dominique Moulumba Kankou et pourquoi pas na Whisky Wishia. Je vais recevoir Prince Bakali déjà de retour à Kinshasa auto ko lukato solo naye boyebi ki Peggy Titan na Prince Bakali ezala vraiment au pesi mboa boyima suka tozora conclusion parce que toza batu moko toza bana tata moko maman moko parce que biso na biso toza ba congolais mais par rapport à l'actualité Prince Bakali je veux le dire bienvenue bon retour au pays. Bonjour Prince Bakali. Bonjour Peggy Tita, bonjour fidèles internautes, merveille à vous. Na batonyo partout dans le monde parce que na la absent du pays, naza de retour na Kinshasa, na yo tangi komomogo, wana ser na ngai, madame Karine Biasaka ya vie na ngai palais parce que on a grand frère na propre Raoul Liton le prince des diamants, Raoul Liton aza parmi ba rare patron ba kotsa Infinity na Kinshasa. Et puis Jeep Wana Infinity aza parmi batali bosso ba kotsango parce que surtout bana barumbu bana mabele je te salue Raoul Liton le prince de diamant motema ya madame Karine Biasaka moi si ya pembe banga ba kosa neti kaka mais wana moi sa fina nga et merve na ya Willy Musheni ko na mboka merve na ya Jamal Mukuna wana ya Joli Menga merve na Patrick Baraka patron Rivonia tozalaka na Lubumbashi tozana Kolwezi tozana Goma bientôt na kati ya Dubaï avec les boss Patrick Baraka. Bon séjour à Kinshasa pardon à Lubumbashi Chims Kabengele l'homme des immeubles l'avenir des immeubles à kati ya Lubumbashi. Merci infiniment à Palzileri boutique ezamoko na kati ya Bukavuana chez Ramazani Palzileri patron boutique par excellence Dani Chanou chinois congolais Nixon boutique la bière de luxe ya Foule Lukisu mais c'est le président Notier congolais français américain triple nationalité et puis ya Oli Pensier naza prêt pour ma question na yo parce que ma réponse na pe eza prête na lagi en déplacement naza de retour à Kinshasa. En tout cas, plaisir d'engagement au monde encore en 2022 parce que l'année 2021 a été très bien passée, j'allais dire, au côté 2022. Au côté avec force, au côté en beauté, j'ose croire que merveille, Mambaritoko et aux ala toujours et ça en 2021, mais en 2022 et aux ala avec succès encore beaucoup plus d'avantages. Merci. Prince Bakali, c'est la deuxième fois, artiste musicien congolais, à Mimao, déjà, Babilo Koza événementiel. C'était avec Kofi Olomide, la deuxième fois. Maintenant, c'est avec Inos B. Par rapport à la tournée au Bouti, Inos B, n'a habité Prince Bakali, a même l'ipso Sangonini, artiste au Lélopé, Azana album sur le marché, Mortal 06. N'a habité Tango Kena, Ndego Inos B. Et là, on est au l'ipso. Non, étant chroniqueur et musique, nako memela bino mbongo te nako memela bino bilamba te bien que na ba Louis Vuitton na ba collection sika mais au moins non memela bino information dans pe sabino dans ça la lecture ya mambo et c'est passé kuna parce qu'on avait fait Cameroun après Cameroun Guinée to zala wana na Guinée équatoriale na Cameroun to Inospi à ses produits qui le premier en tout cas c'était très bien passé to ala logé dans hôtel des rêves où ils a 5 étoiles au Batutu Baebi hôtel Hilton Batutu Baebi ba image ça na cleba.com. Je salue en passant de la nation tonton manana manga Pichu Boss Lady après wana to qui jet privé encore pour que to kende
Guinée équatoriale. Mais nazonga moi si mamke tant toi là il a kin awa jet privé et yaki et Zoagi Bisso Afro Congo Mobimba. Orchestre ya Inosbi na yemoko Inosbi ngamoko na laki voilà pour qu'il ait la couverture étant journal chroniqueur et musique na la ngamoko to s'envolaille pour que to kende Cameroun après Cameroun to kende Guinée équatoriale après Guinée équatoriale to Zissou jet to zoni ça donc to ala qui tout le temps na jet de ville sur la jet Hilton Hotel on s'en prend et puis présidence tantôt sur la présidence au moni lelo oyoyo tantôt ya ba innovation il faut tout encourager kayango likambo ya malamu ba apprécier kaka sans jalousie on s'en prend sans intention aucune na kene pour la toute première fois depuis ma solo ya chronique musicale et banda premier chroniqueur musical à kende Rwanda na musicien ezanga soko songi mapena oluki azati aparnga naza premier chroniqueur ya musique na kende Rwanda na musicien délégation na musicien et puis musicien ngopé nani légende mutu azota la musique ya Congo pe Afrique ndi na kenda ginaye ezalate on s'en prend deuxièmement premier chroniqueur atambola la cortège présidentiel na pays ya ba paya c'est moi tangela oyoebi mais ngana otunoka mituna ya prince bakali pour nous kende trop vite olinga tokota na débat ou pas eza émission eza débat tolo solo là eza na fair play étant pour ton information étant confrère na repose question na eza moi fair play mais batu bazali pour na bazali o bakenda ba cortège bazala na ba obia ngemba net nani bazali nani oyo ebi kombo na ye o atamola na cortège présidentiel na Guinée équatoriale net nani bazali prince bakali mais yo solo bazali oza précité moto la biso net nani parce que ba vena so ba Werenson ba déplacer na ba journaliste plusieurs fois ba kena tena lobby na lobby soko zolo ba internet peut-être je peux comprendre c'est ça mais ngala za na département nini naza na presse en ligne on s'en pas non sur la masolo ya presse en ligne comment là sur la masolo qui ça pour na biga no ba vina ba ya kaki ya kewa baza radio Kapi on s'en prend non seulement solo ya les musala na yote musala na yoza ko informer ko communiquer musala na na zo informer batu ke ngai na tambola na cortège présidentiel ya Guinée équatoriale et ça information on s'en prend na spécialiste d'information ozo sola na licencié en journalisme politique extérieur na spécialisé na information on s'en prend na tangi classe na école il y a journalisme on va apprendre ngate ma formation on a lobby aux gens sera nos zolo balangai ezate auto sur la biso que prince bakali na tourner wana prince bakali a memeli biso ni sango oyo ko sango on a memeli ça na tambola na cortège présidentiel pour la toute première fois ezalate on s'en prend na lali na hôtel Hilton on s'en prend na musicien azo na la na ba leader place wa ngana za voisin ba leader ebelo na otanga kombote auto la na ba on a hôtel Hilton ezalate tourner et l'équipe très bien parce que Inosbi a petit concert positif ou négatif bo pena tayo moko mambo pena so loba yango wana Inosbi pena mamna ye et ozala na ndenge yo so kanisa wana on s'en prend Inosbi déjà soki azo sala likambo ça la réussite toi là artiste mise ba ebelete o ba sala mamna tanga da classement zalaka yo mo yebi classement na salaka Kofiolo mide Inosbi hérité watana be Ibraton piana Fabregas na suka wana on s'en prend kasi selo ngati bo rentrer dans selo ba question on ba réponse na ngati on s'en prend tant que déjà Cameroun to bet na Yaoundé déjà le concert moboé batambongo 6 personnes va sur table na valeur va 5000 balles on s'en prend ce que toi là il a combien de tables ça là qui wana de concert on a route non ça n'a rien à voir na mam ke no congolité na mam ke no concert mo communautaire ku les mamba mindele na ba camerounais na kambwana zolo ba na ba concert ba nombre ba ya ba prix aux opesa wana et ya ba artiste congolais déjà ba sala ngo pas mal au ba sala ba exploit en Afrique c'est pas Inosbi non ngana lobby ba artiste belé parce que tango lo bela makambo ba tarif ça ana okota masolo international tant muta solo masolo ya international ko song sana ninga kinte ozo point na poso c'est basé na kin ozo koma na
local. Ngana sur la masolo to mati pena na vol na aéroport international. To eza masolo nationalité, eza masolo international. On s'en pas nam na la gana na op ces informations, na ça la lecture ya mambo c'est pas ça ikuna. Donc concert c'est pas ça très bien. Kuna bato ba presta ki de invité principal pour que agrémenter soirée wana ezalaki Inosbi. Prévané sotali podium wana au mona ezalaki décoré na Afro Congo. Afro Congo eza yo na ngati ezala ya Inosbi. On s'en prend tout mona ba nasa ba salaki pe invité. Tout mona ki Keblak azalaki pe wana ba beti na podium ya Afro Congo. Ezalate Inosbi a petit agrémenter soirée wana ezalaki opesi mbombo boy nasa zo binda ya osakana te azo betela Inos maboko nasa batutu ba ebi nako décortiquer te nako sa lecture na été batutu ba ebi gaza star international. On s'en prend bini bansema Inos ayambi Inos a bien tout ça génie. On s'en prend Keblak même. Donc c'était très bien passé. To longwe wana to kembala moko aéroport international ya Yaoundé. On s'en prend jet privé en Nord de la Biswana. To ke Guinée équatoriale na jet privé. To komi to vana Hilton Hotel, bah tout au baïbi va Nixon boutique la bière de luxe, baïbi maman en solo. On prend. To vana Iwana et puis voilà. Ça a une invitation, il y a présidence, il y a Guinée équatoriale, tant comme aéroport, cortège présidentiel, et on Zabiso, et puis tout se dirige qui dans hôtel Autozalaki. En tout cas, c'était très bien passé, et tout regagné Kinshasa. En bref, concert, bah, déplacement, tout cas, c'est passé très bien. On dirait les solos à jet privé comme moi, surtout que la Moroboy. France Bakali, depuis que nos solanayo, ils ont martelé sur jet privé. Je ne sais pas, est-ce que artiste Inosbi, artiste Liboso, ou un jet privé peut-être, ou bien il y a eu occasion, aux salariés qui non par rapport au cas qui Prince Bakali a maté jet privé pour nous défendre innocent pour ce cas. Au moni complexe ndayoga likamusoni pour nous beta lisolo. Muto zimbo on a pas beta lisolo ndazo la monde na passe. Mais là ba tumso moni ma no azo moni na passe mais on sa minene tsabota ma patron. On s'en prend. Tant on sait likamona pour la toute première faut expliquer mon kilikizamba liboso na sala yango. Le quoi Inosbi. Inosbi c'est la toute première fois. Non ba nonga. Inosbi so yebi mamba histoire te tunanga. Ah na Congo. Journaliste aza historien du présent. Inosbi tant a gagné la compétition ou ya entreprise ou ya téléphonie cellulaire. Akenda États-Unis na ekona avion nini. Liboso ya bato batila makelele te wana zaki sou azaki na sima ya ndeko akonde mutazwaki azwi occasion ndenge opose okuninga ke ezamba liboso mata jet on s'en prend net singa na mati mbala liboso na sima ya mutu balobani na mati te o mati c'est ça on s'en prend ko se contredire te amata yango ava ba mupende ba mata on comprend avant mupende aba no gange la jet Inos a matango de atongo mais alobaraté. On s'en prend ngana olobela siko parce que au moins ba te belé non sous-estimé te. La moins silence c'est que artiste. Biso do lobaka. Biso do lobana na caméra. Biso ya la terre non la cité biso caméra. Bon musala ngana risalani. Taba menisé te musala biso za maloba. To loba devant la caméra. Pour la toute première fois avion de rêve. Ba mingi ba kenda mikili, ba kenda na jet privé te. Yebi combien de personnes ba beninga? Babi Bakali to ana mi kilomètre mata jet privé te mais yo o mati yango pourquoi pas na lobela yango te na mati yango grâce il y a l'artiste le plus suspect, l'artiste le plus influent, l'artiste qui fait peur, qui fait parler les autres artistes qui ne les sont pas artistes dans le vrai sens du mot. Inosbi amatela kasingam na lobati ngana se invité na yo eza selote ala telango li papa na kilote banso amonela ngo passe vidéo keye zongi jet privé ba yo tia essence jet privé ba yo tia essence yo ebite ba tebele ba loba bongo ba yo tia essence ala telango ba basket ala telango se bandeni ce qu'on a c'est pe na Inosbi ba betelango li papa ya faux Congo on s'en prend kilote écouteur. Yo commande à Chine, il faut le badia. Olobi quand le bili papa Afro Congo ko ça ne yo ça la preuve. D'accord ça commande. Tena tuno ça la preuve. Bosco commande ya chinois na olngo sous-estimer Chine. Toi na batunet ba danisha no chinois congolais. Ya foule le qui soit responsable ba congolais tout, ba ça na continent Asie. Ce que yo sous-estimer en net na nini.
pour nana batuneti ba Dani Chandu bazalaka kuna ba ya foule lukisu mais c'est le président. On s'en prend. Donc aux en a preuve moroté pour que on me quand peu se marteler la poana. Bref, jet privé et comment il vit na biso. Jet privé et ça avion à l'Okumu. Jet privé et ça avion des rêves ya batebele. Tolongwe wana cortège ekei et zongi présidentiel. Yoko de député au botama de otama na cortège présidentiel. Mais ngas qu'on attend moula nango. Au mon avantage. Cortège présidentiel et yesinga ba kus papa. Na fani na suite. Tuna masa na ngérité ibula moula ga benga une appel vidéo. Mouya kana bango nyos. On s'en prend donc et ça na kati ya carrière ya musala nanga. Wana en tout cas do buka lokotate. Ba image pesate. Nga kosa kate. Bonga go kosa. Mouya ka ogangela ngoti. Pardon. Mupende. Azoga gangela ba jet privé tout marché. A matsa de chroniqueur nani journaliste ni na matsa ya tambola na yeba tourner dans jet privé. Mais eza ba artiste misusu o ba matsa ba chroniqueur ba jet privé bazali. Le roi Ken Pierre Magise me fallait pour pas matisa jet privé. Tango hôtel la déjà. Il faut tout le bateau dans la très bref. Ogo voyager na mutu. Jet privé za wana okoti ba kangio photo. Et ça makambo to mona. Okoti osengi ba image ezali na YouTube. Wana ozolinga ka tala yango. Okoti ose na sola na kende mo ebsanga ti. Mais yo zo mona ngote ke inos bi azo sutukela jet privé. Parce que quand la question c'est ezaki na neni ba meme na tunio asutukele yo moko loba ezaki na alobi nini yangola. Jet privé Angola. Mais yo boké ka Afrique. Papa, mamni no lobago. Yo ko Angola na Guinée équatoriale. Oh, mais en Afrique. Les Africains bi Guinée zami kili ko so ba jeter. Maman na poto yo monango. Ngam na mona na opération information. Yo mona Guinée. Na Tuni. Oyo ka rimero yo yeke na vana in hôtel ni. Ngasko na vana na Hilton Hotel. Tuna hôtel na ba américain tuna ba tuto ba yebi histoire ya hôtel wana za 5 étoiles ba betelo lisolo parce qu'on a fait na suite on s'est révolté yo déjà na dana mindele place moko on s'est révolté à l'histoire jet privé au Betio lisolo na jet privé Betio on les a 2017 si je me trompe pas première chroniqueur à matana jet te amatate akanga photo ngasko na mati pena na yo boy na keboyi jet do selanga na aéroport ba obenga pe comme Prince Bakali. Oh papa tant sur la masolo to sur la masolo ya sérieux koko santé na makambo eza bato ba finga bato ba mila tsake no bangonde na na moni réalité ma mususu bino na kisasa bobeta masolo kisasa ana obeta masolo ya world na oti Yaoundé Cameroun na oti Guinée équatoriale na moni mambo se passa kuna na yebi ba musicien o bazo beta beaucoup ça maté comprendre dans na obeta masolo eza vérité likambo donc ça là débattre. Est-ce que vous reconnaître rumeur circulé que Nzadi a mortel 06? Est-ce que qui déjà mon sondage en haut que album Yambalo il y a une Nosbi il fallait que aneka na ba maxi single mais batumsu bazo juger album wana on dirait ça un peu jusque là na niveau Inosbi tu es que même après 2 jours l'album est cause mais jusque là ba sentir en côté. Est-ce que selon rumeur wana zo circulé que Nzadi Rose alaté ndeko bakali to solo yo émission on pose la satisfait que même émission quand même pèse moi makambo plus ou moins combien de vies déjà au CPLA nango n'importe à 2000 vies hein n'importe bien moi ça va on a besoin de quand même message va sentir comment on tenir alembe biso à la mamba ba vie internet à la vite il est bien honte non mais oui non comment place non na beta émission ba vie tant ça l'émission là pour talama et côté c'est loco et business on s'en prend sur là que non émission est talama business malembe j'en viens sur là que émission là yo est talama raté on a besoin que non le bela ah non ba viande comme les filles des émissions to contrôle ka oyebi qu'est-ce que je veux dire par là na question là et loco oyo et simbité on s'en prend et rose attend ba 500 vies ba 300 vies. Mais et loco déjà ils ont moins de 2 semaines ils ont gagné 1 million de vies. Comment yo lo bagé simbité? Premier point. Deuxième point, même pas 2 semaines il a sorti un album. Bah déplacement déjà est bandit. Pour ton information, à part Cameroun, na Guinée, autoroute na Inosbi, lobby les 5 alors que le Tchad. Ils ont un album nini.
On s'en prend. Na sorti à Mortel 06. Des grandes productions déjà influentes. Cameroun, production Makassi. Guinée équatoriale, production Makassi. Tchad, production. Na moins de 2 semaines. Oh, bah tout ça là, c'est là-bas, comprendre World album, World Sendeni, album World de Halate. Et ça, album, bah, Congolo, bah, la France, bah, on peut, bah, World. On s'en prend, ne faut pas, tous ces bazaka, na conception, il y a pas prétentieux. Parce que, bah, artiste et musicien, bah, ça est belé que, à osa moko de, bah, prétentieux. Amitia kaye, mais en réalité, à ça, au moins ba ministère belé sala effort musala ezamakasi na standing ba kofelo mide bazala nango parce que il a dû bosser si lelo a sala kalembati mais yo mona kofelo ndalo bangande obolete public fan nde atiaka ye ba tu peux la kofelo mide a trophée légendaire est-ce que yem taloba ba pesa un trophée wana pourquoi ba pesier yango pour batali ba capacité batali valeur niveau mais au moins mise moko musala muke malobebele au ça les missions il y a 2 heures du temps ba des annoncer mission oh kasi quoi si limo lobage belé chroniqueur a posé ma question muke yo au lobby belé aussi place il y a émission ko likana chroniqueur Bakali les logos to fandelia ils étaient que pour nous parler des autres parce que il fallait aux alaka na kai il fallait aux alaka na kai sa question nanga op sangai éclaircissement par rapport à album il y a Mortel 06 oyo et kene na 07 au monter na big no ba position 07 ba ben on nzadit papa kokota kana conception il y a pas fan révolté mais il y a aux alaka wana malembe na za wana toi na loba no mais manga parce que yo mo yebi que Inos B ba warrior a Hollande pe ba warrior ba sala ba fan nanga oh malembe comment la warrior bandit de gens ngana sala da chroniqueur à musique yo na ba warrior boye bino bo ti ba tourner na ba Cameroun wana place ba Samuel Eto'o bazala tozo mona sondage moko te il faut zala pe moins respect na ba warrior Samuel Eto'o sandene par rapport na mamba la tournée te ce que warrior a saini na mamba Samuel Eto'o yo tango lo ba ki ki warrior point no chabon c'est pour flatter les autres ngala sala journaliste ba on bazala raté on s'en prend tant on a ça des missions ça va fan révolté on est besoin intoxiqué besoin véhiculer fan yanga no abetelo yanga yo no abeta masoni no abeta masona nga basala ba fan nanga basala ba fan nanga ba comment révolté tant ba on a déjà mamba Inos B a parmi ba rares artistes musiciens oyo ba mo classé on s'en prend na niveau ba musicien peut-être ba mana carrière liboso na ye et ça déjà avantagé. On s'en prend, donc on a déjà Inos B, mais ce qu'on lelo oyoyo. Résultat zawapi, Mortel 06. D'accord. Nango lobby ba preuve na yo za nango. To luzela oya nango opesa ba preuve. Parlant de général Defao, ozagi libanda. Réaction et artiste obimagi na libanda mboka. Ezagi ndengini malgré ka yebi général Defao. Malembe. Yondo za informé té. Pour sotali Instagram au monde que ça mieux informé té. Loba vérité. Abi général Defao. Malembe ngam na zo informé yo. So tali ba vidéo oya Inos B o a posté na Instagram au monde na général Defao. Au monde aïe kimukolo tanga komi na Kinshasa boyo ebe na nini on a vu général Defao parce que depuis longtemps na komi na nini ndo solana e général Defao te yakoyeba déjà banzembone malembe est-ce que Inos B ayeba tan nzembo général Defao c'est général Defao azalaki stationné la ça poso alaki artiste ba congolais tout c'est ayeba ni partout on s'en prend c'est ayeba ni partout réaction na a compatissa qui na famille à général Defao et puis a présenté qui ba condoléances na les plus attristés a posté qui paie on s'en pas tant à poster au yebi publication to ba tchaka commentaire il y a publication na ozo publier a sala ki yango za mieux informé a tchaka na Instagram mo ki le yebi ba tunyo so ba yebi alela ki papa na ye grand frère na ye en tout cas. Encore une fois de plus, mes très sincères condoléances dans la famille à Général Defao Mobimba et Inos B aussi également à Compatisaki dans la famille na Mobimba. Voilà. Okay. Merci beaucoup Ponce Bakali. Tozo kende toujours na kati ya nzela na biso tozo kenango lisolo ande ko penel mu penya. Lelo
Ken Piana porté disparu. Bandeko Belé au bazali accusé la justice par rapport il y a vidéo au Ebimaki il y a Ndeko Peniel. Notamment to bandeko mono pena Denis Lessier surtout Bozaki na habité so Bozaki passeur Denis Lessier. Non, prophète Denis Lessier. Prophète Denis Lessier. Mais prophète basé Belé. Prophète basé Belé. Ouais. Ndeko Bakali. Lelo makambo union sotomoni Peniel. Oh, Denis Lessier impliqué dans le makambo wana. Prophète, na benga ndengo lingi. Tango otala, est-ce que lelo combat Denis Lessier na kilo na bateau baneki ko sa confiance ou bien ko respecter Denis Lessier parce que makambo ya vidéo ya Penel eza eloko moko boyo. Oh toyo ki bato balobi ke ndeko jackpot azaki passe à nord ya ndeko mo penia et pas ya pasteur Denis Lessier. Ça osambu c'était. Premièrement, j'ai sali prophète des nations, évêque général Denis Lessier. Malembe, opposé une question. Ozoba sa question à répondre était. Prophète Denis Lessier, prophète des nations, ceux qui respectent et sous-souté la population quinoise, et puis na biso ba chroniqueur en particulier, na opposé une question moko excusez. Yo ça na respect na été. Yo za na respect na été. Poser une question. De la tunit. Confrérie na tuni yo, eta confrère. Na za confrère na yo. Na poser yo. Oza na respect na été. Ça na respect na été ndenge. Voilà. Parce que maloba o ezo loba ma déjà. Na répondre à question ça importante, se poser question ya bien, to meka un peu ko expliciter certaines zones d'ombre. Soki azalaki na respect na elongo et silaki yo pour nous respecter. Mais comme on a respect na faux débat. Deuxième point, autant à soki jackpot senden bino moment fula batum suka na ndinga loyenge au monde ba salge o eso le kawana ba pesa bino ba mbongo yo polia mbongo jackpot nini yo polia mbongo jackpot ozanga ndeni otala na soni otala pena sondi na lati na leka Willy Musheni koda mboka yé bien onte na petsa Brino Lubika mbonga propre oriba komo na otanga matimbela simandako elal sanzalati obeti tuko ke kopo zuito zongi na simandako tumbi ata bito nini bitorser olier mais ko lukane pour jackpot malembe o ta tangelo yo tangela ja anani o solana mtamata jet non mais mon justice on s'en prend o solana mtamata jet moi respect ça là tant poser question ça la calme la répondre o yo ka solo zo bimana nzoto te on s'en prend tant o solana solo za sérieux ça la sérieux o tangela so jackpot no tanga kombo ya Brino Lubiko o tangela jackpot no tangelo comme Nixon boutique à billard de luxe ça na mapango batutu ba ebi no tangelo comme ba Dani Chandu a ozoyer so jack wana en charge. Non, tant que le combat, James Kabengele, l'homme des immeubles, a repris sa partie, maman avant de libérer la vie. Ce que bâton a lié à on a tambola, on a sola, on a vienanga. On s'en prend. Place de ça, la émission où il vienanga. Taxis Bukasa. On s'en prend. Commune à Kin, Lingua, la Barumbu Bandal, immeuble à 12 niveaux exacts. Il y a un côté ça, on a centre-ville. Ce que jackpot a nos tangi langa kombo na ye comme on a pena e yo sala nini na makambo yo nga prince bakanda na leke na succès na yeba ni ko leka ye ko yo na liembongo ya dédicace te odo tangi sanga kombo ya mutu non Peniel respect ya makase zala omoni ba mama bangoni ba bota kabiso ba mona pasi ya omemazemi na biso pendant 9 mois ba boti biso ba souffrance ye yo to kine musala azoti kala na yo ko sokola yo ko leisa yo zo pan ko sala ba paramètre nyostwana moi respect ezala Peniel a sa grande dame. L'intoxication est en marche ba salge wana ba petit ba ken piana ba petit mususu wana ba pesa ba mbongo pour ba déformer information ba déformer makamune ngezaleli. Lelo yo na yo lobi lo mona na sommaire na yo ken piana porté disparu biloba loba bilialia ken piana pour na $50 $100 tala lelo ne fini comme ya danger pour na mambesanga tina au vandi wala pour que bossa la complot la combo ya prophète Denis Lessier na Peniel na mamba lokuta mais Denis Lessier pas otambola mabende ko bakali malembe yo za na défendre ndeko jackpot peut-être na ba raison ça ça va ebi ken piana za corrompu ken piana so kotili kaba mutu mo bo seke aza corrompu ngam na informer on a ebi ken piko lekayo ken piana ba pesi mbongo na groupe ya batu na ye Peniel a escroqué mbongo
Ken Piana aoloba Penel a escroqué jackpot. Bino boza la preuve. Oh Denis Les ça derrière ma confirmer escroquerie. Faut ça la preuve. Ngasko na preuve na matagi jet privé ba image ça. Bosko ya Penel. Wa escroquer mbongo yo ça la preuve. Bon, on est jackpot à la télévision. Parce que total, il y a certaines personnes au Balingaka, Bami Kotisa na actualité. Baluka lié Bani. Net si soy comment la soy jackpot ngana bien hote. Anani. Asalani. Artiste. Artiste. Aben dans notre sawira. En Afrique du Sud, Aibani monde entier. Aïban monde entier. Wafna benga Jean-Paul Well de London na tuni so ayebi na mame milinzemba. Ya tous pepele ya mbetolo. Yo lo tangela mta aibani monde entier menga na ebiete. Ngasko na za chroniqueur journaliste international. Yo lo tangela mta ono aibani monde entier menga ebiete. On s'en prend papa tant on beta masolo international ngana utili banda mboka. Na dossier mupenya. Yo ngo kotsama international to trafiquer nga. Na utili banda mboka. Ba avion ngana matio onante. On s'en prend yo mata jetin. Yo mata yo kena risi na Soeba Airways senden. Ngana kena penake na jet privé to so la masola jet privé. Avion de rêve. Yo mata ngote. Comme le fundo. Kaspo na mati jet privé. Et ça normal. So na mata yo na ngana beta masola na. Privé bo louer à louer. Et ça m'a bépété na mati karata ba louer. On comprend. Tant so la masola za sérieux côte sanga ba kombo ezo convenir na sujet na bisoté. Oh, ça peut te pécher au canada point. Parce que c'est lui qui est le concernant comme les autres. Les concernants oyo so loba et pour l'intoxication. Yeba yango l'intoxication est en marche. Tant mutumo ba vandi na groupe ya batunet ba Ken Piana et tant d'autres personnes ba vandi pour que va salir comme ya prophète des nations de Nile sina Penel nga au mutumo la défenseur ya ba bonne valeur. Il faut na télémela yango. Oh c'est plané Ken Piana a porté disparu. Mais Pascal Loba biloba loba. Arrêtez de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala. Okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Moutaki a na confirmation que Penel a détourné mbongo a escroqué mbongo. Ya ala say preuve. Soki Ken Piana ala say preuve. Il y a détournement, il y a mbongo, il y a Penel a détourné qui. Voilà en tout cas sur la portée disparue. Dans senga na bateau ba linga ba sala ba mafia wana ba jaba be wana batika aza chroniqueur asala musana e avec liberté. Mais soki aza la preuve te bolukisa Ken Piana bokangai. Pour la vidéo pe en plus. Pour la biloba loba. La vidéo ba vidéo o ya Penel ya mutakala yo talangote. Yo zarana de Malembe Ken Piana mta publiaki. Kente, mais c'est pourquoi Ken a poursuivi na ba omoni biso to edika masse. Tant aux autres information là pour que mutaza la mieux informé. Ko le kate pour que se marteler to za ba chroniqueur mitakala te. On s'en prend wana ça ma sous privé. Et tali biso te ça n'a rien à voir to za na za chroniqueur ya ba pornographie te na za chroniqueur ya musique. Ken Piana chroniqueur ya musique, c'est que j'ai l'impression Ken Piana comme chroniqueur ya ba pornographie. Lelo oyoyo porté disparu ba warrior bo kene bo tamu ça avec liberté. Yo za na mafinga. Olobi? Net nani na finga tangilanga. Parce que je suis là pour tous les artistes musiciens congolais.
selon Prince Bakali. Bon selon yo, ngam na lobit. Net artiste nini oyo yebinga na fingai. Ponga na défendre na artiste baza ma parole violente et tu reconnais pas qu'il y aura peut-être deux fois ouais quoi énervé batupé na ba parole un peu violent hein les autres c'est ça batouté ba nous ba Prince Bakali on na linga kete pona nini pe sokoza oza une église au milieu de village oza na pona ba artiste nyonso mais position na yo moro en soi oyebi que position na za mabe pour la vérité c'est comme si on sait pas la vérité blesse les angana tout kuta mo na déjà ça la vérité blesse on comprend hein toi va salir la phrase wana la vérité blesse ngana to ça la de kuta yango alors vérité na ngaso blessé ba warrior bonga pena na okina bango wapi mais pourquoi yo tient Denis Lesika kozo côté là que quelqu'un peut na ko manquer Denis Lesika jamais mais conduite il y a Denis Lesika au te ka mupenya à côté ka ba na preuve te na mi kota wana te na terrain wana ken pia na yamba déjà ba manquer prophète de nation Denis Lesika ba respect tandis que ken pia na sala na chaîne na ye ken pia na Denis Lesika a pesa makambo mokile yebi mais nous on a besoin malin OK on a besoin parce que on a besoin malin pour ken dans la Bible et lobby, le salaire du péché c'est la mort. On s'en point. Le salaire ya ma finga c'est l'arrestation. Yo linga kena za la condamné. Pour a finga qui? On est pour ma finga qui. C'est ça intoxication. Ngana za défenseur. Il y a des musiciens qui se respectent et puis qui respectent biso. À l'occurrence, Kofi Olomide, Inosbi, Héritier Watanabe, Fabregas, Ibraton Piana. Ferrego là ici. Conduite ya ndeko Peniel. Siko na minute oyo bandeko baza akize. Mike Lokamba, a leader Bokwala, Marek Yozolo Bake. Dossier à Mutakala tous anon na dossier à Mutakala. Parce que ndeko na biso Peniel azaki ex-femme ya Mike Kalambay. Et bien, pasteur Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay. Bobino bataba ken bo mo manke. Et na ngala mankala mutu tenga za une église au milieu de village. Siko lelo l'isolo ya Mutakala o ndeko Peniel azo fondé la bato. Ozomona te que non par rapport à l'homo to monaka na artiste mission en tant que comboté o to monaka tentative à la pudeur. Ndeko Peniel a ko koya. Est-ce que ça a influence peut-être à Denis les cités to ya bato musu ba poursuivre bato kaka na l'isolo ya vidéo ya Peniel parce que vidéo na zaki na téléphone à Peniel. Eza vidéo ya ni ya Mutakala non bomona ki ba s'accepte. Est-ce que ngana za chroniqueur ya pornographie? Est-ce que ken piana pe o bazol nga balandela za chroniqueur ya pornographie? Amiko Tisaki monte na solima ba vidéo ngote pour na za chroniqueur ya musique wana za musique te on s'en point tant amiko Tisaki déjà c'est la chroniqueur ya ba pornographie. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour na luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika poite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko nana ya ate azwa délivrance ka bikate nana esalamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint-Esprit alakisa bino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete akorépondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ya bato belé oyo babika déjà oyo basala nakumisi nzambe ya Hosanna nakumisi nzambe Papa Moïse po abikisinga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekanginga nazolala te ezosala pasi tina mukongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo musu kolia yango très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazwa kimia nzambe ya Papa Moïse asayelinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, au besoin contrat, au vieux Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse a homme de Dieu.
aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussali Nzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à réger. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Il y a deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kananga ite na lito na ngabugouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na ngako mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te, ça veut dire que la yoki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazozela bino nyonso tout na moto. Comment ça analyse à Mamba pour nous abattre? Mais de Kojak Pota le bibi ambi pasteur Denis Lessi aza un clic aza inclus aussi na kati ya dossier bani. Comment nous autant na so jackpot so ndeni. Eh bani te na mbongo na ye vraiment possible. Olobi? Tana ba mbongo na ye. Neti ba ya Willy Musheni. Neti ba ya Jamal Mukuna. Akabela Denis Lessi mbongo. Malembe yo mona. Oh, mais Denis Lessi Moka vous qui alobi que tant achaki bango en conversation en relation plutôt yena ndeko Peniel alors ki yango ki afutela ke même chambre à maki na hôtel du fleuve yoko combien de musiciens ba pesa kimbo assez pour mon apport ba mission nga po combien de musiciens ba pesa dans le sujet mariage ba traumatiser qui est dans la PCC mission na yo nga na invité dans la libre loba ba traumatiser qui est on s'en prend. Est-ce qu'il y a Denis Lessi on a prévu monaki on va pesa kimbo conduite à Mabé non il y a prophète de wana selon bino na clique au bosali pour la ko intoxiquer on s'en prend de ngai na za chroniqueur ya pornographie te comme bino bo se basé na point wana bo za ba chroniqueur ya ba porno ngana mi coach na ngote na za respectuer voilà donc na ba Michael Okambanyos na matar avion jet privé respect ça Aïdor natambola na cortège présidentiel la tamboli mabe malembe atambola mabe selo bino ngasko na mona ke Peniel la tamboli bien yo protéger Peniel na nini sikola tant que moi si ba protéger moi si rôle ya mobile za pour protéger moi si yo zo livrer moi c'est aux asso mobilité na livrer Peniel mais bino obolo baneza bo livrer au monter nga na protéger au mona sala analyse na décortiquer vidéo obino bolo bien non c'est une façon de protéger maman aza maman respect ezala babuzo banabino bozolo bagawana bo faire attention à comment il y a un grand homme de Dieu prophète des nations Denis Lessi et puis pasteur Mike Kalambai waza parmi ba homme de Dieu o ba se respectaka o azapé aimable beaucoup de ça communier na ba bêtise na binoté on s'en prendre rôle la biso za to informer batou to protéger ba artiste na biso par rapport à ba savoir faire na bango to na protéger ko felo mi de na loba numéro 1 ya musique mokile yebi et puis na oti Cameroun na oti Guinée na zu information na comprendre ba nani ba betaka na ba pays wana to na protéger Inos bi mokile ganga ile lo ba warrior ba finga ki Inos oh yo betaka musique lo ba américain beta pe album total to moni mortel Naomi Campbell oyebi Naomi Campbell oyebi aza nationalité ni aza américaine tout na siko so za makasi na mamba réseaux sociaux a posté Inos bi alors ouais déjà peut-être selon aux a informé té selon bati monique a parti là on a notre so émission selon bati na moni on la chronique na moni on internet ba komi mais na page té faut qu'on le bien malembe na la sola na que Naomi Campbell a posté et vous allez bien c'est un artiste congolais est-ce que ça m'a dit Inos bien mais kasi Inos bien artiste congolais si ba mamnanga ba warrior ba loba ki abi salmon to moni Naomi Campbell waza na niveau ya ba leader ba mikumisa te ba prétentieux o ngande moni fedinga de sola bilobi na beta boye o ngabo ye kaka to moni ba conseil bet na ba Côte d'Ivoire wana ba chaise vide
On comprend, tout le monde va chaise vite dans Côte d'Ivoire. Il faut le bien concert privé. Il faut le bien. Il faut le bien parce que il faut dans un concert privé. Concert privé à 4 et à privé. Combien de chaises là qui concert privé. Malembe. Il faut le bien de Bakali. Et tu vas quitter le débat. Il faut le débat. Il faut le tirer tout ça kana mutu moko ah. Kwa ni oboyi. Ngana na une église. Ngana voix Jacques. To changana matajet privé. Nacha opena ndeko wario moko. Nacha na wario moko. Nacha na wario moko. Nacha na wario. Amataka jet privé. Atamona la cortège présidentiel. So atamona na moto. Yo ndimika na kota. Te bonde ngai ozotake ngai. Ngana wario nte. Okitisinga na telemina ke. On s'en prend. Pour conclure notre dossier péniel. Concert privé au Yosoloba, aux 4 chaises. Il faut s'appeler à 4 chaises, tout le monde est plein. Mais sur les 4 chaises, n'a pas vu de ça, c'est le piaka. Tout le monde fait rigolo. Un petit concert plein. Na Guinée. Tout le monde innonce biba image et ça na créé. Mesure de grâce, faut le barabien. Malembe. Mesure de grâce. Et concert concerté. Et ça la appellation à Tozoloba. Concert ou concerté, tu as un combo concert. On s'en prend. Tout le monde est concert privé au Yosolobi là. Ma chaise vide. C'est que ma condiba baïo. Est-ce que oui signification on s'en passe comme une monotonie. Oui signification concert. Malembe privé. Privé, et ça moutinons tout est à accès wana. Bato bazana accès et ça ba obaza invité, ba obaza concerné pour na likamwana. O solana muto atanga na ifasik malembe. On s'en prend alors comme ma quitte ça là qui est belé, c'est que senga ibatu bazala pe belé par rapport à invitation ba pesa bango. Comme ça là mukese ba baye monotonie. Yo na mboka batu yo noloba. O ngane na beta concert ba yemba lingala. O moni depuis ba père na biso ba tabulei. Lingala et lobama na Côte d'Ivoire. Ngana ke poto ya Cameroun. On sombre ça ba poto ya Afrique. Yo ki na tenga na yebisa yo. Na ke poto ya Guinée équatoriale. Na moni bana basimo ba guinéenne. Après ce bakali savant te suis souvent bon na to kanga bakali photo. Ngam na yo ala ina ngate. O ba kanga photo nanga. On s'en prend. Alors tant yo so bête ma solo. Ouais ça là déjà ma ambasikate. C'est aux complexé. On s'en prend. Pour to tali ba image. To moni vide na vide. Quand on fait l'homme d'Ake à tout le monde, image, à rien à Kigali. Plein craqué. C'est l'homme Bakali. Yo, mon image, Natouni. Yo, au monde qui image. Total à réseaux sociaux. C'est comme ça, toi. Plein à craquer. Ngam na la gala tant que chroniqueur, on a une sa couverture, il y a événement. Yo, t'as mon la ko follow midi. La image peut tourner na Oyo Bouti. To moni yango. C'est ça, au tala réseaux sociaux. T'as la clé.com. Bête on ta psychote. betaclebois.com place ngala salaka au monde ba image batamola inanga tant que Ken Pirate tant que Prince Bakali journaliste d'investigation pour tout conclure notre dossier après le dossier chroniqueur présidentiel. OK d'accord c'est l'homme Bakali ngana mboka ça OK pour donc conclure dossier en découpeniel tout conclure dossier en découpeniel Nego Peniel, Jackpot, Pasteur Denis Lessi ainsi que les autres, Baken Piana. Prince Bakali, tu peux conseiller quoi? Est-ce qu'au moment où nous avons fait sur les la justice, le Nego Peniel peut-être d'unité n'a pas quoi ou bien personnalité n'a été que moi à moi si. Na minute yo go pesa conseil ni. Na marambo déjà ndenge komi bo na niveau bo. Est-ce que justice et le Kabola bango ou bien Nego Peniel a quitté na mambouana na carte justice pour n'a pas garder paix d'unité na Kibo. Na pesi mbote la grand frère nanga qui la Bax Junior Champions League. Et puis qui la Bax Junior na yebete nga mona ya centre-ville. Ah, qui la Bax Junior Champions League. Yaya nanga. Oh grand frère non. Yaya nanga. Na pesi mbote Malembe. Na pesi mbote la Bax yana. Malembe ngam na bi grand frère nanga Junior qui la Bax Champions League. Na pesi go yebete. Na pesi mbote na noche congolais français américain triple nationalité na pesimbote na Noël Kamaya le nécessaire na pesimbote na Monipal Zileri abenga ngai na kati ya poto ya Bukavu boutique par excellence Ramazani Pal Zileri Denis ya boss mon candidat Costa bakolo Bukavu mon candidat Costa je vous salue na pesimbote
remercier infiniment dans Nixon Boutique la bière de luxe, Dani Chano chinois congolais, il y a Bruno Lubi Kambongo, il y a proprement Temela Simanda Kouya Nanga, il y a Willy Moucheni Kodamboka, il y a Marie-Hélène Linongi Mama, patronne, il y a MHLMB, tous en Bandal Sinkin. Au moment où on a venu à Sinkin, ou à Bandal, en face, il y a l'école Saint-Michel Ndjete à Baoba référence. Na Kenda à venir à Batunanga. Tant na Kenda Sinkin yo zalagate. Na Kenda ngo piana encore avec fierté. Et ça la comme Sinkin, on la presse bagaille to ka photo non. À venir à la succès ma be Sinkin na Bandal wana côté école Saint-Michel Ndjete à Baoba. MHLMB Resto Shop et zalagawana. So yena Willery ex Roger Ngandou. En face, il y a Stade des Martyrs, bar, resto ezana chez Marie-Hélène. Na pesimbote na Jean-Paul Welly de London, Kenny Mbumba Armelour, Azana Katamabele, tout ça n'a pas si très longtemps. Et puis Batonios Toubalinga, Prince Bakali, plaisir à trop, et Zalagi a les d'émission na yo. On comprend, hein? Parce que Yopé, aux arrêts derrière Makambo Abatu. Neti Makamouni. Neti Makamouni. Neti Makamouni. Au retika Batuna suspense. Ozoa Kisenga. Un mot pour laquelle Piana est porté disparu. Porté disparu à subir Oye à Lonaki. Merci à Natacha, merci à tout le monde, merci à Héritier Iboula. Moi avec Prince Bakale Zarabo combat, il y a toujours mon côté au Rolobate. Non, merci à tout le monde partout, merci à Karine Biassa Kamote Maraouli Tono, merci à Karine Zolo. Merci à Karine Zolo le moté ma liberté closet. Nazarama Baroumi Balédé Karine. On a été Ben Gombo Japon Bilamba et Belé avec beaucoup de stress. Malembe s'il te plaît. Malembe s'il te plaît. Solina na to sala so émission na na loba makambu ya mawa tika. So lingite on benga ngana boya be émission na yo tika okata parole te. Ben Gomba père de Alain Gombo. Komina gisasa mobimba to sana mawa. Tika okata point o est très important. Tant aux compatir na bato bazana mawa ko sala fetité parce que bino fimu na fimbu comme ken pia na finga batu yo ngo kota na mamba fingo akuyate ata akuyate sko problème les années azana mwana na poto azana makamu na poto sko akenda na poto sko yo zolo ba akuya yo okenda poto oh ngako na mataba jet privé na oloba mena oloba te yo zolo ba o akuyate Bonico, mes très sincères condoléances Ben Gombo Japon Bilamba et Belé, mes très sincères condoléances à Junior Yombo. Motema Gisèle Zina, père de papa Naye. Paix à son âme, notre papa, Junior Yombo, je suis de cœur avec toi. So Koufela papa te, oye papa c'est anati. Biso to Koufela papa nanga, paix à son âme, to yepi. Donc en tout cas, courage Ben Gombo Japon, courage Junior Yombo à Gisèle Zina, je suis de cœur avec vous. Merci à toi, Peggy Titan. Zala France 24 o Lukaka o Zala. Soki okomo longola eloko wana na okima kona ba émission po okomo kitisanga na ba petit wana ba warrior o bazala ba fan nanga na sepela na doctrine na bango wana te ba koma ba fan révolté sola makamunenge zaleli ba minito album ya Inosbi Mortel 06 succès fou moins de 2 semaines azo voyager ba pays on s'en prend international moins de 2 semaines. Tous à la fière, na numéro 1 musique, na biso qui est Kofi Olomide. Wa bini sakaba président. Yebsa mise nani oyo yebi. Oza prétentieux ba chaise vide. Abini sa président nani. Tangela ta président moko. Azate, merci beaucoup. Polémique Bakali. Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de notre émission. Bon comprendre presse Bakali. Yanga lo ba mamuna saluba rezara selon ye. Donc merci na héritier Ibuna Azaki on assistance, merci na Ken Piana Magizembe Oazali coordonnateur Yafi Mounafim. Je pense que Nzamba Rosunga Ken Piana, merci à Natacha aussi qui est avec moi. Merci à Bandorono Sobolani Biso partout dans le monde. Karim Zolo le Motema Liberté Closet Cadet et Kassala, JP Batiki Koko Warion, Batutu Bolingara Peggy Titan. Internet c'est les caca. Donc merci pour la fidélité et confiance. On se retrouve à la prochaine. Restez branchés. Bye. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien. Bon,
Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. This is London. This is London City.